Mais quand l'homme meurt, non, ça va général, nous avons battu pour la nuit vraiment. Et ça n'a pas passé. Merci mingi na yemoko boss na biso ya pamba te machuda mandangi. Na oza kuninga lo bapo ko ya mabor na aero do na vie a no vivre ba vie nanu ya ba ko reni ya makamba bambongo ya ba vie ya balunda. Sasa leki moko oto zalaki ne azalaki na mabe na mutu te. Agradecemos a minha connaissance aos seus amigos hoje eu acompanhei biso bande bandeliti suka e acompanhar-nos do princípio até aqui. Tokotambola mamuke mwa carnaval nzela ti kamama esika tokotika nzoto ya jansi katakata. Pour représenter BCBG Mobimba ya monde en tant que roi sage Gelo Kinzonzi membre ya bafovo ya BCBG Luanda. Talaka kataba réseau donc na mambilamba pièce nyoso no ya nango ya kataka bala za ebina. mais quand un est mort, Occupe-toi 100% de ses enfants. Mpesi bana na nzambe mbote na kombo na Yesu. Ele trabalhou como despachante ou declarante. Ouais, na kumzeka nzambe pa pesa nga chance. Na kozo trombose te. Muito obrigado. Angola última hora. Bravo Tidio. Bonsoir, vraiment, on se base à brancher sur notre site Angola Ultima Hora, d'Angola Nabino, toujours na kati ya Malia Awana et toujours Koloba par rapport à Yamatanga et Kweli Bisobalobi Kake et pendant la Matoi et Kweli Banamabor et Kweli Angola Mobimba, monde entier, toujours vient à Biso, Jansi Kata Oazaki, Mesen Mounene, Yamboka, Oyope, Mosen Mounene, Naba Congo, partout dans le monde, Nani Ayebi était, Bakolonzembo Banzemba. Nzemba Oazaki pe kosunga toujours musala shusha lumière d'Angola et que n'est toujours musika yango on a vraiment to kiti équipe ya Angola Ultima Hora balobi to uti déjà ko landa image nini à lever du corps et yaki awana kati ya terre ya Malia na mabord. Merci mingi na yemoko boss na biso ya pamba te machuda mandangi o abenge équipe ya Angola Ultima Hora kita azaki longo moko na Alain Visor donc na pesi merci na Musambaki babi tozole la karaba o basolela bomona vraiment ndenge nini toleli angolais et leli jansi katakata babi à l'honneur babi mécène na biso toleli à l'honneur toujours awana kati ya terre ya Malia na mabord. Merci mingi na président Werason
téléphone oh lobaki meto la totala image en direct eza merci mingi à toi Jubin Piana image yango wana parce que azalaki o abandé ko soutenir bino pour musique na bino qui est toujours kitoko à soutenir ki ba veuve à soutenir ki ba tunyos oyo alia ki mbongo na été soroza mutu ya kati muta makambo ezalaki donc musique to le la vraiment na ba obaso le la ndenge to moni lumière d'angola toza awawa to komeka un peu ko balancer image to pe interview na ba o nyos oyo ba pesi makambuka pour matanga o eke dans le bon et je remercie encore de plus à Machuda Mandangi balobi l'homme du moment Machuda Mandangi babi bosaka la zalakate et pourquoi pas à l'invisor et Moussamba qui tout le jeune de BCBG on est là toujours babi tozo salaka musala to lelae bokozora ba image titre na libulu tiba ko enterré toza toujours de cœur avec toute la famille te présenter kaba sincère condoléances à toute la famille oh babungisi Jansi kata et pourquoi pas na madame naye monsieur épouse oh saki femme légitime oh batiki azolela donc ça la rapasi yango to ko kabola toujours mawa na bande ko na biso on se retrouve juste après to compte vraiment la carte interview parce que Ekendara Boye cerveau moteur on est là vraiment merci. Merci, tu continues, tu continues.
Merci beaucoup, trop cher internaute. Quand tu le to bandi vraiment ben interview na biso par rapport à Yamakambu Oyo Kake et Kweli biso banangola. Awatozo là toujours mais scène na biso na combo ya Jansi Kata Kata. On est là vraiment avec notre producteur Oyo Ayebi na combo ya Papa Claude. To me capé ko solane pour y passer qui mingi proche pe famille. Donc na sens que Balia Kinae, Bamela Kinae, et Kweli Penda Bango, yango toko solo là par rapport à Matanga, n'engé nezo ken d'évolution. Bonne nuit, papa. Ok, bonne nuit. Merci. Na longora mamuke maskara malgré mbila roya wa kanginga ba 5000 bandobi ma mezari. Ndenga kolobi Jansi Kata Kata a zande konabiso, ou bien Zaraki de konabiso en vie. Alors lelo accueilli tokoki kotika ete toza biso nyonso awa mpona kopesa soutien tozosala soutien na biso aza mutu oyo tobandi kovivre na ye ya longtemps banda kokóma na ye na mboka oyo tokoloba mpenza biso moko nde toyamba ye tovivre na ye na bamaboro awa banda l'époque oyo nga nazalaki na maboro awa ti na longwe maboro mais tozalaka toujours makambo na ete asalaka na baéroport toaccompagnaka tozalaka toujours ensemble. Alors lelo Jansi Kata Kata aza na biso lisusu te tokotika te tozokopuye toujours toza awa na baninga nyonso mutu nyonso oyo ayebi ke na kosala part na ngai asali part na ye toza awa Machuda azosala part na ye famille mususu balijo tout cela bazosala part na bango. Alors ngai pe Claude Nkano ma vie tout service na ye pe na sali part o ya ngai mutu nyonso azosala part na ye parce que Jansi azalaki mutu ya batu. Mais balobi moi kokoso to pe mo ba problème ça qui entre les deux familles baloba ki balela ye bino pe batute maza ya batu bobite to leleka na malia siko boyo kanimo kimi ekotina bon kokoso ezalaki te cela veut dire que soki ezalaki nango que milieu wana eza bien. Je pense que batu nyonso oyo bazwaki likanisi ke tolela Jansi kuna tulingaki tozala na biso kuna mais tala kaka toyebi rythme na mboka na biso tokolobela yango mingi te parce que mutu nyonso ayebi likambo nga nazolobaka eko compliqué bato bauti musika premièrement space eza muke. Alors awa déjà space eza munene distancement ekozala tozokoka ko se contrôler toza na ba période moko oyo tozomona ke malade eza te mais malade penda ezali alors faut se contrôler raison pour laquelle famille emonaki ke tolongwa kuna toya awa. Alors bana quartier tellement balingaki ndeko na bango pe tozwi yango contre te eza normal baloba ndenge wana bajisement na bango ezalaki normal alors que bana quartier balingaki balela kuna parce que kuna nde epai Jansi avandaka mais quelque part ceux qui tozongi tolobi ke epai kaka oyo Jansi azali epai tozolela Jansi eza epai oyo Jansi a participé na makambo ebele ya bamatch tout cela alors Jansi aza mutu ya bato. Papa Manetu, tout le monde est vraiment à matanga ya mécène na biso Jansi Kata Kata okoko lobani parce que douleur wana tango oyoka kiango kake na matoi esala ki ondeni. En tout cas sala nga penda pasi makasi po Jansi za leki moko oto zalaki ne azalaki na mabe na mutu te azalaki na malamu na mutu nyonso donc oya kolo ba bon na éviter baloba ke ebe mutu soki akufi balobaka bolamu na ye donc mabe na ye nyonso babosanaka mais Jansi azali leki oyo tofandi ne ya quartier banda aya ti na moment oyo nde Jansi akufi et après eloko kaka na kosenga mpo azalaka na président ya équipe afe la guarde ya mabord donc azalaki ye azalaki président lidio azalaki vice président tofandi na ye na makambo ya bale ti ndenge ye kokota bamakambo na ye ya miziki donc aza leki moko aza respect na mutu nyonso donc mokolo nyonso oyo azalaki pembeni ya Jansi ayebaki bolamu ya Jansi donc Jansi bon nayebi te à part na ngai soki natika ozwa Jansi na mabe mais azalaki na moment nyonso conseil na ye ti kosala ne na aéroport nga en tout cas nazalaki prix de prix epa na ye conseil makambo nyonso.
là vraiment avec Sido Oyaibike Sido donc maman itina nenge ya bakini en présence ne aye pena na butu c'est que ça va c'est que pendant makambo yo chucha ko lexango bongo te to ça vraiment un tout comme déjà 23h bembeza sur place wana to solo la vraiment na maman Sido to yeba tangu sangwane komaki na matoi na ye esalaki endeni bonno iti maman bonno iti na moni présence no awa matanga Jansi na bike wana pazaki moto nawa sango wana tango yokati Jansi katakata azasuna biso te salaki ondengeni ouais sango mawa normalement isalaka pasi donc naozanga kunenga loba po koya mabor na aero do na yaka onka concert Richard Obeta na concert mabor mais so na yebina mabor aero pour Jansi donc sans Jansi na koya na ngate donc so na yebina mabor aero na habité fona kota bina matanga mutabenga Norton Vava maman Jansi akufi siko elekelenga donc na yemo kutunenga za ndima ite na bandio lela mbamo na ya olala kuna canapé na bandio lela pasi kaka poza mutu na donc wala mena mutu na ngataka ya benga ngambili ya benga benga ketabule donc mutu na ngape na donc a publier na benge ngabi yo publier bolingo kufa na tumboli tumboleka te na koma ko sambela ngabi omoni okimikisi na bado tumbola to seki pe le kino non na remercier ka batute na ndinga mabete yo mutu na ngato seki na biso na kama après 3 ou 4 jours non to ebisa ke abenga na 0 heure maman iti katakata kufi donc et ça nga pasi moko garçon moi seka kaka donc na mona batu baseka mais na mona na mutu aseka kwa Jansi donc ye mabe ezalezani aseka so esenga koloba alobeli o sa na ye lote donc ça pena yanga pena ya parler donc so moni na pena ti héros aza pena yanga okolo bani na libota oyo ebungisi ndeko mwasi azali bana bazali na pasi na motema to bavandi babi maman iti nde mutu alobi lobo bon na oyebisaka ke nzambe mutu apesaka ye mutu azwaka toyoka biyoka te ya bato balobaka babomi bazongisi basali donc jour oyo ekokaka so nzambe adeside ata yo mama obotaki to papa otelemi esimbaka te mais na opesaka courage na mwasi na ye na bana baza baorphelin ya papa mais nzambe atikaka baorphelin te nga mpe nde naza boye nakufela papa mais nazovivre mpo ngolo ya nzambe ezobombanga donc batela bana baza venir alobi ata mpona lokumu na kombo ya Jansi lobi bahonore ye esa bango bien bana basi bakoli mais batela bango baza ya yo baza ya biso nyonso tokoki komona bango mpe lobi namoni mpe mwana Jansi ndeni meme mbote ya pamba ezalaka mbongo te meme mbote ya pamba mwana oyoka esengo oyo bakamarade ya papa na ngai ebakisaka implice donc mawaka biso nyonso tozolela awati na résidence ya Jansi katakata tango tokolongwa na résidence ya Jansi katakata tokotambola mamuke mwa carnaval ti nzela ti kamama esika tokotika nzoto ya Jansi katakata tolingi mpe koyebisa bato boye Jansi akufi na mbeli te akufi na accident te Jansi abelaki tolembaki kosalisa ye te azwaki traitement na hôpital oyo ezali mpe ya minene ya mboka oyo nde nzambe aye kozwa molimo na ye akufi na maladi oyo tosalisaki examen ebimaki na hôpital akufi na hémorroïde interne yango nde ele Jansi katakata alors tosengi merci kimia ezala mpona biso nyonso programme ezokontinue tozongisi micro na nini famille katakata pour la deuxième fois merci na nyonso ndenge toyei kokabola mawa na biso merci alingi koyeba apesa deja kombo bacomédien to mpe bacomédien oyo yebika kosala chume to kosala spectacle yo tokati ozoli nanga 6 olobi tolingi 15 ans monsieur nayebi ke njuvu mba nayebi makambo oyo parceke balobi matango alors ezala nde na minute oyo tokozokama ndenge ezala pembeni mpo bazotambola tozotenir sous compte ya kobeta sete na bana mabor tolobi bino moko bozala d'exemplaire po papa na kombo ntango azokomba koto bamona kenya le contrat mabor eza le
Donc c'est qui toujours qui vient. C'est ce qu'ils ont toujours à Katia. Il faut aussi aller. On dit Respect. Non. Mais respect n'a pas de respect. La merci encore de plus pour l'organisation. Merci beaucoup, trop chers internautes. Nous continuons toujours notre interview. Kandetolobaki, on est là, Kakana Katia, Kake et Lingisi Angola, Kake et Namatoi, et Pessi Passi, avec Messen Nabiso Yamonen, na Combo Agency Katakata, Kataba Réseau, Toko Solo Lompe, na Oya Salimo. Mon pantinaye, Azalaki naye, vraiment douleur, wana, Toko Meko un peu solo là. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Comme bonne année. On a eu Lijon de ndeke balobi yozali moko ya kati pe ya pene ya agency katakata tango yokaki sango ya liwa ya agency katakata to pe tango zalaki na kati motema katakata pa kati motema ngo esalaki onde ouais nakumzeka nzambe pa pesa nga chance nakozwa trombose te po moto on avane banda association banda soki 18 ans donc nazoki ya maîtrise nzambe pesa nga maîtrise wana ouais bo nous avons bon appel ça mais tout ça pour charge et tout aller charge tu as des témoignages on va nanaye ba témoignage il y a bien pembeni ya Jancy Ezebele tu peux parler même ou deux ou trois ouais bah maman Ezebele dans un courant de Ezebele babi comprenons quand même la mention c'est ça donc un mot la famille un mot famille vraiment tous en qui vient d'en sur ma casse courage tous à la caca on a ma baisse à Raïm d'Azui quand Azui tout comme ça ensemble c'est comme ça sur comme ça ensemble tout comme ça ensemble mais le reste nous avons pas bien pour courage les gens bien. Merci Lijon Degendeke, je sais que ça fait mal et ça facilite Moutumoko Salakane proche à Tikabiso Tokozwa Lisusu babi les awa babi il faut soit quand la kimi non parce que pour sur na makolo yo pena zo pena teni babi elambande elamba donc aye penza makasi matanga butu na ba Louis Victor beta mingi ganza menanga shusha lumière makambo nga pena beti na ba Louis Victor mais
kenda yanga ngaso Takata c'est yaya mon groupe de grand frère to vivane bien to sane mon bébélé to liane ba mbongo to sala ba ko bébélé ba morel ebélé to viva danger talaka kata ba réseau donc na mambilamba pièce nyoso no ya nango ya kata bala zabi na pire vie na malade na to zalaki to bundi partout to zolandela to soutenir union sommet Zambé a permettre que chansi katakata a tikabiso donc na hommage ya ngomoni qui organisation salami na ba machuda to sololaki to pc honneur oiseau mérité aux jeunes tout autozané na ninga Luanda ya ville ya koto quartier tout o azana katakata azana ba bon souvenir à katakata aliana batu amelana batu avivana batu asunga batu futela batu bandaku donc tout ça la kabolamu nzamba permettre katakata kende lo na kolo baka yango message keni no kopesa na libota ya Jean-C katakata ta mo sino tala image yo famille zo tala image yo nzambe ni mta kosala ki bana na lot bazala batu on est en famille nzamba kosunga biso to bana visiter binoni mania di notre to se soutenir to ba sunga na muke zala mwasi zala makasi telema pona banana yo. Merci beaucoup Lucie Lamba. On est là na bavienanga kanene zalaka babi to commis déjà minuit hein. To commis minuit to lali penali banda pona Jean-C katakata ça fait mal. Ko bungisa moko ya ba meseni ya mboka oyo ezala bien te atiki bongo ba choc na kata mitema bonne idée. Bonne idée. Comme bonne idée. Sam David d'Angola. Sam David d'Angola okolo banini par rapport ya sango ya liwa ya Jean-C katakata tango yoka kango tant que o azama ko pembe na yo esala ki ondeni. Pasipe mawa nalala gite katakata to koma ba masana ki mokolo. C'est un vieux à moi. Katakata moi na 64 papa a vieux. Auta ki sasa. Ngala bota mana ki sasa na kola na Angola. On a vu un biso ba to yamba na Angola to sana vieux grand prêtre. Vieux. Alors nous vivre ba vie nanu ya ba ko reni ya makamba ba mbongo ya ba vie ya ba lunda. Katakata koti makambo ba to ba yebeli ya Kinshasa katakata na aéroport. Mais asala ba vie ya ba ko reni na ba mbongo ya ba vie ya ba lu ba réseau mawa. Le lundi mukula kufaki abenga ngana 19h to zangine samedi to ngine dimanche lundi abenga lobi petit na ngai bosambela trop pona ngai moral na ngai beba depuis 19h na vanda tina butu na ju coup de fil à l'invisor aibsinga to na monika coup de fil à l'invisor ngana lobi a ba réseau atiki ngai pasi loko lobezate ma oya kufi azaya biso biso to zape na pasi to perdre bato ebele oya biso ya ba proche vraiment mawa bato mpe bozala na mawa na biso ha susi na ngai zakaka nzambe oyo apesaka lokola zwi toyebaka komibatela mpo motema ya kosala eza te naza na mai na misu te mpo naza mwana mobali me bareseau azalaki vie oyo ya ngai oyo ya pasi na bisengo naza na mawa moko eza impossible. Merci comme témoignage parce que tu as témoignage ni salongo ya Jean-C. Que c'est bela kamon koka. Jean-C katakata ba réseau. So bokutani na ye na tongo. To bozana ye. Ay sabi langage na ye nanu ya liboso. Romario. Langage na ye ya liboso. Ce qui bo solo likambo ya bise bongo. Ah ouais, langage. Ya Jean-C katakata les réponses na ye zalaka bongo. Grand prêtre Jean-C katakata ba réseau batu bo ando kanisa atonga ba immeuble or bo imaginer na ngote bo lota ngote asala ki vi o ya ye ya zala ki Jean-C katakata ba réseau o ya biso o bozo ki chance a kozala Jean-C katakata na yete bo regretter ta zaki Jean-C katakata o ya ye na ya biso o a vivaki yango na vi na ye bo kanisa makambote. Merci beaucoup, merci et merci également maman mon chéri babi nazole la kaka tozole la baby sonyo sobana mabor Angola mobimba tozole la tozana leader Romario alobi ye muta pesa kombo ya Jean-C katakata pesa kombo katakata wana po kombo kende bongo e mata eza ye moko babi ba 15 ans c'est-à-dire bango penza bazangi na Jean-C awana ndenge ya mabor bonnoité cherche lumière non le lomo na misu na ngate vraiment non le la Jean-C katakata moko ya ba généraux na génération na ngai
naobungisaka bagénéral nazoyeba te mpo na nini vraiment esalanga mpasi na généralabelaki abanda kolanda traitement bien te non Jansi Katakata alandaki traitement bien bon tellement eza okano ya nzambe tokosala su choix eza te donc esengaki nzambe azwa molimo na ye donc Jansi Katakata mpe atona vraiment nakobosana yo te na babienfait na yo nakobosana yo te personnellement. Un mot pour la famille. Pour la famille surtout ya Jansi Katakata vraiment nalexi butu nyonso awa mpona babienfait oyo asala mpona ngai babienfait oyo asala mpona ngai Didier Romario na baépoque déjà 15 à 16 ans passés vraiment que ton âme repose un peu Jansi Katakata famille surtout ya Jansi Katakata boza libanda na poto Luanda Angola ti na Congo kuna Congo central Congo Brazzaville vraiment pe tolela Jansi Katakata tolela non kokate. Merci beaucoup Didier Romario, merci là. On continue toujours notre programme Kandenge Balobi demain Tosa Bongo à partir de 8h toko kende na résidence familiale nae toko kende wana vraiment bon na ndenge nini ndako ya Jansi Katakata et puis toko zonga lisu kaka na malia awa. Merci mingi na président Machuda Mandangi merci le Baoba aussi ya Kati ya Mabor et pourquoi pas Alain Visor pourquoi pas aussi je dis merci à Bosse Mounianga, Topé Simbote, pourquoi pas Babi Vieux, Nanga, Yadjo, Ndeke, tous ensemble, Jobumba, la Miezi, on est là. Merci beaucoup. Bon dia, très cher internaute, beau tardi, Babi, toujours, la Katia Matanga, Jansi Katakata, ba réseau, tous continuer Kaka, Bozo qui ba image lobi ndenge, tous la qui n'endenge ya Boutou. La toujours Jansi Katakata. Merci beaucoup à mon boss Machuda Mandangi à sali qui équipe nanga ekita équipe Angola Ultima Ora et qui t'a Merci beaucoup, tous continuer Kande Balobaki, tous là, awa, babito lela na bato bazolela, tous abongona ba les vrais de BCBG en Angola, ba les vrais. Il y a BCBG ici en Angola, Bangope Babaki Torotika Bongote pour na Jibem Piana Bisope, Toyeto Lela, toujours Jansi Kata ba raison, je suis lumière d'Angola Lobby et Koleka Bongote, il faut les cas toujours dans Micronanga. On est là vraiment avec l'homme du moment, bien avec l'homme en taille, avec Yemoko Gelor qui nous ont dit garçon en or, porteur de Gelor. Ouais, Boto je suis lumière d'Angola. Santé. Pardon? Santé. T'es qui toros. Présence non awa tomoni pepe kolela kana quand il y a BCBG et zokenende. Non, présence nanga a déjà très bien. Alors pour représenter BCBG Mobimba ya monde tant que Roi Sage Gelo Kinzonzi membre ya ba fovo ya BCBG Luanda to zapena bisonia so donc des gars qui la famille quoi. Donc voilà. Ni no kolo ba pena na famille ya Jansi Katakata tant bakota là baloba na parmi ba le veuve de BCBG yo polo ba qui manque quelque chose. Bon, on a roloba na famille ya Katakata papa Kei bisoba na totikali. Nzambo apesa ki biso Jansi yepeka mtazwi Jansi ba courage ebele na famille Katakata bisope bana BCBG tozo lelara papa de compte que ala ki oyo ya boss Jibem Piana ba solo laka ba bengana alors absence na ye et ça biso passe bien sûr mais ton dimi gagnance parce que eza pena mama donc voilà. Merci beaucoup Roi Sage Kinzondi.
Olha, fica na côte. Não, fica na côte. Boca da muda puta na nzungu kule na madesu. Jela kulikati.
tolaki nango kuna na terrain ya mari esika libota oyo avandaki na bango basepelaki kolela ndeko na bango lokola bazali reconnaissant ya koyeba mpe mutu abimaki na ndako na ye nde toye na ye lisusu na kati na ndako na ye mama na biso pardon mi tozali kosenga bino nanu kimia tolingi koloba boye programme ezalaki kolongola papa na biso kuna koya na ye na ndako na ye koya na ndako na ye avoya kovanda programme bible elobi ebandeli ezalaki nzambe likambo nyonso tokobanda na nzambe mpe tokosukisa na yango na nzambe na ntango oyo tolingi kopesa programme ndenge ezaleleli programme ezali boye na ngonga oyo liboso tozali kopesa espace na basali na nzambe koyeba kobondela mpe kotika libota na kimia ya mibale avoya kotelema ebembe ya papa tokotanga biographie ya papa musala nini asalaki na se na mokili atambolaki lolenge nini na nsima na yango papa oyo azali papa leki na biso nde akozwa parole ya suka mpona kotelemisa ebembe elingi koloba boye bandeko na biso baye kolanda biso place oyo esengeli malamu na moto soki aye esika ayoka eloko ayelaki meme ata omoni ebembe ifo oyeba nkombo ya mutu oyeba mpe mutu yango azalaki nani tosengi bobatela kimia tozali kobenga basali topesi bana na nzambe mbote na nkombo na yesu tozala na esengo parceke ezali mokano oyo nzambe asali mpo biso tokutana liboso ya réalité oyo. Vamos estar alegres porque Deus nos concedeu esta ocasião para nós estarmos neste lugar. Tozopesa nzambe merci na oyo asali. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Parce que a Bíblia elobi na circonstância nyonso tokumisa kombo na nzambe. Porque a Bíblia está dizendo em toda circunstância agradeça a Deus. Queremos que homens de Deus orarem para separar a viúva com a pessoa que acabou de partir. Este programa vai ser feito com o nosso pastor Miguel com rapidez. Depois vamos orar e vamos deixar o programa na família. Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Queremos fazer o último serviço. Serviço à séparation entre la famille Papa de maman te yo komanya tola mai papa. Mais quand un est mort, il n'y a plus le lien, il y a la séparation. Aujourd'hui, nous voulons... Il est écrit. Une femme est liée à sa femme, à son mari. A mulher está ligada com seu homem. Quand le mari est vivant. Quando o homem está vivo. Aussi longtemps que le mari est vivant, enquanto o homem está vivo, l'homme est lié avec sa femme. O homem está ligado à sua mulher. Mais quand l'homme meurt, mas quando o homem morre, la femme est libre. A mulher está livre. Elle peut se marier dans le Seigneur. Ele pode casar-se ao Senhor. Cette parole est vivante aujourd'hui. Esta palavra está viva hoje. Personne. Ninguém. Personne. Ninguém. Et je dis bien personne. Eu digo ninguém. La Bible dit ceci. A palavra está dizendo. Tout ce que vous lierez sur la terre. Tudo que vão ligar na terra. Sera lié dans le ciel. Será ligado no céu. Et tout ce que vous délierez sur la terre. Desligar no céu. Sera délié dans le será ciel. Desligado aqui na terra. Maintenant nous voulons délier. Agora vamos desligar. Et quand nous allons délier. Quando vamos desligar. Le ciel va comprendre et il va accepter. Amen. O céu vai entender e vai aceitar. Amém. Et personne sur la terre Ninguém na terra ne viendra condamner
femme. verá condenar esta mulher. Cette femme ne sera plus condamnée. Esta mulher não será condenada. Et cette femme restera libre à partir d'aujourd'hui. Esta mulher vai se tornar livre a partir de Je hoje. le déclare comme un prophète de Dieu. Declaro como profeta de Deus. Et comme la Bible le dit. Como a Bíblia está a dizer. Je demande à tous les hommes de Dieu Eu peço a todos os homens de Deus de prier de orar et de délier cet de mariage. desligar esse casamento. Maintenant, élevons notre voix. Agora vamos levantar a voz Prions le e Seigneur. oramos ao Senhor. Father, in the mighty name of Jesus Christ, je déclare dans le nom de Jésus, comme ta parole déclare, maintenant cette femme n'est plus liée avec cet homme qui est maintenant dans les cercueils. Au nom de Jésus, dans le monde spirituel, je coupe ces liens. Dans le monde physique, je brise ces liens dans le nom de Jésus. Et cette femme est libre et elle ne sera plus condamnée dans le nom puissant de Jésus. Et je les déclare libres. In the name of Jesus Christ. Dieu prend contrôle de cette femme à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, Senhor, em nome do Senhor Jesus. ni ange, Nem os anjos, ni sorcier, nem bruxos, ni démon nem os demônios ne viendra perturber cette femme. verá perturbar esta mulher. Cette femme est libre. Esta mulher está livre. Je déclare au nom de Jésus, Declaro em nome de Jesus. c'est lui qui viendra Aquele que virá avec cerise com aqueles risos sur cette femme. sobre esta mulher, Je le déclare maudit eu declaro mal dans le nom de Jésus. em nome de Que Jesus. le ciel s'ouvre Que os seus abrem pour bénir cette para femme, abençoar esta mulher, afin que cette femme para que esta mulher puisse prendre soin de ses para enfants. que possa tomar conta Père, dessa il est criança. écrit, Está escrito, Dieu le Père des orphelins, o pai do órfão prend soin de ses enfants. toma conta dessas Au crianças. nom de Jésus. Em nome do Senhor. Maintenant, Seigneur, Agora, Senhor, prends soin de cette femme toma conta et dessa prends mulher soin de ses e ses dessas enfants. crianças. Au nom puissant Em de nome Jésus. poderoso de Jesus. Faz favor. Moi, non, mon sous pas dans mon bazar. As crianças Puxa bangua. Dieu, tu as dit, c'est le père des orphelins. Occupe-toi 100% de tes enfants. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde dans cette foi. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Alpha et Oméga, c'est toi. Sois Alpha de cette famille et Oméga de cette famille. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Maintenant, la femme ne peut plus toucher cette femme. Sakumi Benjamin. Chamos Sakos Benjamin. Abotami papa na ye komo na ye Benjamin Kuni. Filho de Benjamin Kuni. Mama na ye Madeleine. E a sua mãe Madalena. Abotami nasceu na sanza ya zomi na moko no dia 11 na sanza ya mitano de maio 1968. 1968. Abotami na mokili na RDC. Nasceu no Zaire. Azali tata ya bana mine. É pai de 4 crianças. Kotendo la pelo kola basi mibali pe mibale. 2 meninas e 2 rapazes. Akufaki le 20. Faleceu dia 20. Na sanza ya Sambo. No mês de julho. Na 2000 tuku Sambo. De 2020. Asalaki mosala. Fez os seus estudos. Atangaki kelasi na ye. Os seus estudos. Lokola mondangeli na licencié. Como licenciado em economia. Ok. Mosala asalaki na mboka ya Angola. E o seu trabalho cai em Angola. Mingi na mboka ya Luanda. Muito mais em Luanda. Lokola moto ya districtaka biloko ya leta babengi bango dispatchage oyo basalaka mosala ya kozwa biloko ya leta soki moto akomi nde akoleka na nzela na bango ye kokamata biloko wana kopesa epai na moto nde mosala azali kosala na kati na mboka oyo. Ele trabalhou como despachante ou declarante. Soki tolobi boye. Se dissemos assim. Pamba te batu mingi bayebi noke mbala mususu azalaki mutu ya mutu kasha. Porque muitos conhecem que talvez azalaki moto ya nganga ngombi. Ou de qualquer coisa que seja. Asalaki musala oyo na mutoki na ye pe alesaki bana na ye ndenge pe bomoni ekuke oyo. Ele fez essa obra segundo os seus esforços, assim que foi vir a sua obra. Libota epesi merci mingi. A família agradece. Liboso nzambe ya lola. Primeiro a Deus.
ya mibale libota ya bakamaradi nyonso aos seus amigos tobosani pete libota ya mwasi na ye sika tobalaki basungi biso ndenge babanoke tokabwani na bango nde liwa ekaboli biso e a família na parte da esposa. tolingi koloba boye Queremos dizer o seguinte: na moma oyo tozali kotombola papa Jansi kokende kotika ye na esika oyo eponami mpo na mokili oyo esengi na baoyo batiki biso. Neste momento queremos levantar a urna para ir ao cemitério. elingi toloba boye Queremos dizer o seguinte: toyaki awa libala te koswana te komilakisa lolenge moto aza te me toyaki esika ya mawa. Não viemos cá no casamento nem na festa, mas viemos no óbito. tolingi lokola ebandeli ezalaki malamu suko opesa malamu que o fim também seja melhor. tokoki kotika boye te Não podemos parar por cima. toyebi ete toza kotambola na makonga Estamos caminhando com tempo. tozali kobenga papa Vamos chamando o pai. oyo esika mwana autaki na mokongo na ye Por onde vinha a criança? nde akopesa liloba ya suka Tem as últimas palavras. akozwa kaka ngonga monene te mokie te azali papa Não vejam a sua estatura, azali é na twa pai. liloba epai ya mwana na ye Ele tem uma palavra, seu po filho. bible elobi boye Assim diz a Bíblia. libala oyo nzambe akangaki na yaladene ezalaki libala babengi mariage coutumier O casamento que foi selado no Éden não na foi. se na mwesi oyo paster moko te akanga libala soki coutumier bapesi masanga te Não há nenhum pastor que sela o casamento se não for no alambamento. papa akopesa liloba O pai tem uma palavra. ye aza mokolo Ele é adulto. Yeah. Do Senhor, merci. Agradecemos A minha connaissance. aos seus amigos Oyo bakompanhe biso bande bandeliti suka. que acompanharam-nos do princípio até aqui. Po to ya kokabola mawa elongo na bango. Para partilharmos essa dor juntos. Dans 10 minutes ou 20 minutes, tozolongola corps ekende cimetière. No intervalo de 2 minutos, vamos nos ausentar deste local. Kuna na cimetière selon mibeko ya l'État. Lá no cemitério, ata toke 100. Podemos ir 1000. 10 kaka bakota. Só 10 que terão acesso no interior. O nyonso batikali bakozala libanda ya cimetière. Os demais estarão fora do cemitério. Máscara na yo pe ezanga te. Que a sua máscara não falta. Yango nde tolingaki koyebisa bato oyo bakoakompane biso te. Esta é a mensagem para os irmãos que vão nos acompanhar. Obrigado.
Merci beaucoup Yasaki pour la moutonyoso. Soko sengi Côte d'Ivoire quitte la Congo. Mais dans lundi émission sur le dimanche na moni ataya na émission moko te ba lobela makambo jansi katakata. Ba bosso bozoya, c'est l'exemple à suivre. Donc babito liana ba oyo ba message ko lia biso mo bana mboka tande tozo bo manzoto. Tango komona shusha lumière d'Angola. Ole kizonga sima. Tango mutako uta libanda ye olengi. Ce qu'on va bien surtout souffrir kayango. Donc nous avons lancé vraiment appel na batu nyoso o ba soutenir biso ba ba repesa biso valeur na biso. Donc merci tozole la kaka. Surtout nga lumière d'Angola na leli makasi na voix koute zate. Banda lobiti siko na zakaka na tozole l'agence katakata. Oezali retour na biso ya cimetière. Boko vraiment ba image ndenge nini totiki mowe na biso vraiment na kata libulu wapi na kamama tozongi siko yo na mito tozaka na siège topé na staff o wapi ba bongisaki pona kolela l'agence katakata. Merci na ba staff nyoso mabord, merci na batu nyoso mabord, ba artiste merci na ba mécène ya mabord o ba pesaki confiance et la famille aussi de Jansi, merci mingi na ndenge boyambaki biso à 15 qui toujours kitoko. Merci na batu nyoso et je suis là avec Bina Affilié de l'Angola. Il est là avec moi Bina Affilié de l'Angola makamango babeke na karaboé ye Bina Affilié ya Luanda. Ah makamango eza passé. Oh non, mon ami va fendi. Toujours douleur. Toujours douleur. Pas douleur. Pas tarder. Pas tarder si. Na moni présence na yo awa na kata matanga j'en sais kata tango yo kaki sangwane sala ki ondeni. Na ka pena douleur makasi selon batu ndenge balobela ki c'est pas tenir balobela ki na ka douleur mais ba image monsieur monete na ka image na yo na senti bana ke yonde pena mutu osimbi Angola pekini. Batu batika kokosaka biso tete tozi image toke na ona Congo te na mo senti bana ke douleur o na moni yonde mutu pena olakisi biso oyo niveau ya jasi katakata ndenga kufi boye olakisi niveau pena simplicité na yo beauté na yo kitoko na yo tito mona na boye. Merci beaucoup, merci Bina Affilié. Je dis encore merci. Naba o nyoso ba pesa ki biso confiance. Naba o batiki bandagu na bango po ba rolela elongo. Na biso merci mingi na staff mobimba technique ya Angola Ultima Hora et je dis merci à toi cerveau moteur et pourquoi pas à bravo Trido babi toujours Angola Ultima Hora. Tenez vous comprenez babi ceux qui rolanda émission oyo na ndenge ya Congo yaka na Star Time o comme émission oyo Tozawana vraiment internet, bon s'abonner toujours. Merci encore infiniment à Machuda Mandangi, o asali ke ba makambu o eleka toujours en ordre. Penamboka na biso Angola, na ba konzamboka, tozana rien à dire. Toza toujours na kati ya confinement non ba de confiner bisote. Yango matango ekeka ndenge kei. Merci beaucoup na ba o ba pesa ki confiance, pe présence na bango kata matango. Toujours on se retrouve à la prochainement. Pour l'élo vraiment, pour l'agence Kata ba réseau paix à son âme. Paix à son âme. Nous t'oublierons jamais. Donc on est là avec toi. On est de cœur avec toute la famille. Et je dis encore merci à toute la famille. Bon, ça toujours forte. Et sa femme aussi. Bambo Tebele, Togoya Nandaku, Togozo vraiment image à moi ça j'en suis après une semaine ou 2 semaines parce que na minute na douleur choc ya robum sa mobali na ye na ba moment belé bolanda ki bino moko na kata micro na nga famille ndenge lobeli et je rappelle encore na batu ya biloba loba et je rappelle encore na ba journaliste oyo boyebi d'ontologie te ya koloba ka n'importe quoi na matanga ya batu famille ya Jansi Katakata balobi boyebi justice botika bilobela botika babilobela bozoloba wana na kombo ya mowei soki muto akufi makambo yake belé famille lobi botika biloba loba na tenu compagnie na ba journaliste nyonso ba chroniqueur o bozo commenter sur Jansi Katakata asakei mutsoka kei makambo bi marebele. Merci beaucoup à toi cerveau moteur et je dis merci à ma maman et pourquoi pas à mon fils Manassé. Merci na babos comme Zafia Lopez et 10 match à Leli Makassi de Konaye. Tozaki wana na Tora Gaza. Paromo benge pasteur Tora. Tora Gaza pasteur. Na bena choucha pona ndimango il faut changer bena comme musus Tora Gaza so simbate pasteur Tora.
Évangéliste Toré qui était changé. Merci à toi, Tora Gaza, et merci à président Mounianga, agence la grâce. Donc, tozole la kakanaba obazole la ezokene bongo lolo pena chushabina kosa l'intervité parce que pas si ezanga na motema malobeza isuste na sokokate pona oyo salelanga jasi katakata na ebité au sala mingi na vinanga au sala mingi pour lelo musana ngekende liboso. Merci cerveau moteur, à la prochaine. Tu veux parler? Ok, il y a un bon parce que là-bas qui l'on a l'intervité. On a monio na matanga jansi katakata comme émotion na ezali nini comment on a. Comme émotion na ngai salinga pasi mingi po izama wa. Matanga botebele bayeba na kate. Mutupe o balaki ne bayeba na kate. Bataki tango ya souci to kabola gamawa. Souci c'est là que c'est na mitema. En plus singa kutu na kaka kombo na ye. Ben na mona ye boite mais comment na nga bosina comment na ye bembe to komisika nzambe pour leki malamu okasa ba chef baleki si malamu mais le peso passe mingi ba chef à l'état wa bakati biso sentiment ni le dessus de la loi est la loi. Donc nandenga la loi yango ke bongo sate ke ba chef à l'état ko kota makamba l'état na kata musala ote. Donc matanga senga ki to lela ki ndenge ba pesa ki biso to leli to so continue toujours ko lela. Merci beaucoup Nayo, merci également à toutes les personnes oyo balandaka toujours Angola Outman Ora avec votre mission conseiller 10 Eva Mouchfala mission tolobela tozo lobela kaka ndenge makamango so kene na ndenge ya Angola awa to leli. Merci à toi président JB JB Mpiana. Merci beaucoup parce que les lignes biso longo na pesi sous Séguin Maniata Séguin na mondongo zolela vraiment ba live et pourquoi pas je dis encore merci à toi président Werasson yo pour les lika toujours Jansi Katakata azaki pona batunyo so hérité wata na moni ndenge bozolela ça fait mal mais to sala nini eza makambo ko ela tozo ko isaka baba o mala biso la katamboka ka baba o baba zo kende tozo ebateza nini mais Dieu moko ayebi nzambe moko ayebi pourquoi baba baba zolongwa na katamboka tozana. Et je dis encore merci à toi Santou Bikoukou mon papa Santou Bikoukou, je te salue et là où vous êtes et pourquoi pas à Laurent Sokoko l'homme intelligent. Merci à toi, merci Nabatunyo Sobalingara Choucha Lumière. On se retrouve à la prochaine. Ciao.